Kozo ba que 3 personnes. Donc tolo ba biloba lo ba kombo la ngai. Donc yo prophétie bongo yo ba kombo la ngai. Ba tubaze belé. Ba bongo ya la teva alo ba biloba. Ba biloba dans film. C'est prophétie. Mais Zanza Menda Talisinga innocent. Attention la kombo la ngai. Attention la kombo la ngai. Attention la kombo la ngai. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot, nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Voilà, Elengi Congo TV, tozo continue toujours ko zoba image, toza awa na mort ya hôpital du cinquantenaire pour na ndeko na biso comédienne Diana Oyo autaki kokufa kotika biso lelo ezali vraiment tozali kokende kokunda nzoto ya mowei yango moni ba exposer yango awa tozui ba image nyonso ti corps ebimi na mort ti place ba exposer yango bomoni présence ya artiste comédien bomoni présence ya artiste musicien bomoni pe surtout biso ba journaliste ba pandisango tozana toujours pour na partager mawa partout dans le monde au Bozolanda biso. Merci vraiment na Karisha Sadik la finlandaise, maman sociale, merci pe na Junior Langue le jeune patron Zotala biso, merci na Dadi Lukombo le jeune patron, boutique d'habillement, boutique Ezara Manko et Frotte à mode na niveau à Lyon, boutique à Bastar, boutique à Lix, Bilamba solo sous un besoin là Bilamba Bastar chez Dadi Lukombo, merci pe na Batunio so. Voilà, tous les artistes comme tout le monde peut présence déjà, il y a leader Pomba. Bonjour leader. Bonjour Martin. Bonne santé. Pepele. Toza na mort ya hôpital du cinquantenaire na si gloire ya que c'est azozo ba image déjà ndenge kalate bazo tombola corps po bakende kokunda yango na cimetière ya nécropole nde toza banda toyaki tozo ka ba image. Moi message no étant que artiste comédien aucun nanga ezake donc dia nazande kwa za bien na batunyo so donc famille ça sacré quoi. Mais on a dit que nous avons fait un montage, donc on soutenir Biso Bazali, Jires Kembo, Pati Kembo, la musique, Japonais qui te wabe le papa Lenz na Lyon, JKB la banque populaire, soutenir toujours la musique, donc Mamosé Belé quoi.
Merci na DJ Tobis Romel Mosengo Chukuma papa na baby. Pomba leader to kaki moi message mo repesa maki et pas ba prophète balobaki kalate donc 3 personnes ce qui misu baloba 2 personnes misu 3 personnes etikali ya artiste et comédien oyo bazali kokufa. Mais na nombre de personnes etikali kombo na yo pe ezana kati wana. Na kombo ngwa nani? Kombo ngoze nani? To tanga biso ba komba ba prophète prophète toujours ba komba prophète ngwana pona na oyo pe zela kata caméra na beta. Te pomba tika makambo batu baze belé batu baze tika makambo. Pomba Ozo ba ke 3 personnes. Tika makambo batu baze. Yo mtolo ba biloba loba na kombo la ngai. Donc yo prophétie bongo yo ba kombo la ngai. Batu baze belé. Ba bongo ya kana teval alo ba biloba. Ba biloba dans ti. La prophétie. Mais ils ont menda talisinga innocent. Attention la kombo la ngai. Tika boy. Attention la kombo la ngai. Attention la kombo la ngai. Attention. Merci ba ma bosoloba. Merci mesdames et messieurs, tous continuer. Bomoni tokataki image pour eza déjà image moya bien te awa surtout na babone nyo so Elengi ya Congo TV o bazotala biso bomoni ndenge pomba leader auti ko bunda to bara bitumba batunyo so batali pomba to tuna kasi ebongo eloko no sali boy vraiment eza mamba bunda te nazo ka plusieurs personnes que ba journaliste o batina kombo langa prophète sango auti na nuwapi base bele babibimi net otondisi batu amoni tokati caméra titolanda bambatana nupo yo boza prophète mais na coin kuno telemi osimbi bouteille soki eza na so na whisky so na nini ozomela ale so omoni caméra batio micro omoni babiloba loba na kombo ya bato yemta obomanga yango na betie bambata bongo na bangi te aux artistes baza tellement belé awa et puis ba chaîne eza ebele awa artiste o batiki tali bango menga na gifler ye yo tsa comment on a kufa la problème ni bato ba kufa que malade des ali caméra vous comprenez muta kufa tamsu malade manquement resoigné tamsu selon ndenge tozo vivre na mokili moment ne koki nzamba zuye mais comme que biso ne ba combler le to kufa bongo c'est to na ba chaîne mo donc ba tour autour na matanga vraiment yo partager mawa yo comment bunda bitumba lisu pomba non to lo baté pomba po ezo sala bien te pomba et sali bien te za prophète bien sûr à lobby que la liste batu ba kufa ta la caméra ba tala comment qui mota la caméra pour au celle déjà maramo batu da ba tala yo na liste o batangi il y a 3 personnes et sur 2 personnes ayoka pe kombo no leader pomba ezana kati yo moni mutu mbala moko tuni to bando bete bambata na tuni yo ne prophète ba kombo o asala wanga na po nini aba pe nzambe mutalo ibongo na betie bambata siko ko isa batu nini o nyoso batalo partout dans le monde na ndenge ba pesa ki moi message wana surtout pour na bino bokokufa yana pe azate ba moni na sali mabe balimbisanga ba pasteur tout balimbisanga mais ezakanda pour bon pasteur aoleka la TVT atanga ba mamba abenga mutu pembeni nzambo ala kisanga boye allez yo meki ko prier so monique ozo prier bien mamwane kolongo mais ya boye aleka la TV vendre cité ba kombo ba kufa afunda oleki obete mo komi ko juger makambo na beti bongo po aleka suna TVT alapa bon cholingo tuna nini po na début to betali solo moko o ya marambu ya prophète solo les actualités o eza la kata day to yaki day ya Diana mais on a vu notre frère Pomba qui na ekimia mais asiliki Pomba message aux questions dans tout na yo est-ce que prophète oyo message ya pesi eza lokuta to eza solo ban eza lokuta nango okufa na yebi ete yo mutango biba ba okufa olanda batongo tila matanga awa parce que ça que ngam na okufa benga nga pembe sang Pomba jour tel bo okufa nzamba lingi yo prier bo na kozwa maman na bia tena luka nzambe na lukelonga nzambe mais yo bengi mutu te on na journal que ano Pomba mutu okufa o elanda atana kombo na nga donc même kombo na yo yebi atana kombo na ngai kombo na yebi ete est-ce que batu ba olanda nga na minute ba ke bana na nga peso ba vandi ba hotel émission ba mona ke prophète moi les gars na TV alobi ke ngai na okufa non ata ba ndeko na nga nango sepela
Leader Pomba toza na dei kalate bazo kunda nzoto déjà donc corps déjà bimaki bon moi place ba exposer yango moi message eta ke bino artiste comédien bolingo pesate soki muninga na bino moko akufi et bendaka toujours polémique et actualité oh ye kingani abimaki na oh ye kingani asolana oh te message no repesa ba konzamboka bazolanda bino c'est comme si ba komo mona bino pe artiste comédien moi sérieux ezate tozalara bomoko tozalara bomoko c'est tout. Jires Kembo, Pati Kembo, Japon, nani, Nakweti la pesi bambote, Nakweti la pesi bambote, Fiston Mousikanda na pesi yope bambote, que Dieu vous bénisse. Donc, na pesi bambote la batunion so balinganga quoi. Donc Sandra Bosiomo, Ritiana Manensa, maman la Sarvina, na Joyce Bosiomo, je vous remercie. Donc, batunion so Jérémy Nakweti, na pesi bambote, honorable Josué Takataka la pesi bambote, ya Serge Moubouadi na Katia Bralima, na pesi bambote. Donc, que Dieu vous bénisse. Sandra Bosiomo, Bierge Bosiomo, Didjaris, donc na pesi bambote la batunion so balinganga quoi. Donc, Maman Claudia na Lubumbashi na pesi bambote na espace Parc des Princes na pesi bambote manager Jeannot de Jeannot na pesi bambote directeur Charlie na pesi bambote donc Charlie Moulopo na pesi bambote na batu nyonso balinganga na Lubumbashi mputu trésor ya Gaga na pesi bambote boss le vérité Watanabe Igo de la forêt courage toujours donc yo Boketu, etkalisko yo. Zongano ya koloba olobini. Yo etkalisko Boketu. Etkali Boketu ye na robeta mukolo kitawa. Ngane na bo lobiso na lali na lamuki. Na okeluka bandeka Boketu la bavandaka na robeta bango. Na ebiso dauza na information yeba. Leader Pomba ezana film azotala Mishka Mishondo, vrai chéri moi sikitoko na Katsamboka au République démocratique du Congo. Mishka Mishondo. Mishka Mishondo na pesi bambote que Dieu vous bénisse. Mishka Mishondo. Merci Mathieu Bonché, na ebité to pesa no message to moni ya to moni ba grâce tembo baza to moni ba tebele baza awa ba Martin Engi na bisio to yaki matanga me makambu. Ti bitumbe bimi. To pousa na biso. Donc bitumbe bimi donc merci beaucoup. Na pesi merci na ya Jimmy Bella wa otala biso. Prêtre des prêtres. Jimmy Bella wa otala biso donc merci à Lipasa Bambongo to bosanité Maombonzo mokonza congolaise à otala biso et merci aussi à Yuyu Kabwiku et sans oublier ba Masato balingara biso donc nous chez nous Martin to sala ka musala omoni lelo yo to yako kunande kona biso diam paix à son âme nzamba sungaye donc ma mutu ezala bien et Diana Kei biso totikali na mukili to sala na ramabete to sala na bolamu nyonso eko sala bien respect beaucoup à Nikon Kai formateur de boss merci à Mao Mondo donc les Nakatas congolaises Roi Bilamba respect à vous merci à Yawili Pensiele les bailleurs de force au Talabiso et na bosanité bandeko tout batala rabiso donc ba Diego grand Liboulou et ba Master to balingaka elenga Congo télévision na bike Sam Kunko otala yo otala pengai Sam Kunko otala biso mbalebi otala binga déjà bandaka voilà na Yuyu Kabwiku merci beaucoup mesdames et messieurs c'est toujours nous on est là pour elenga Congo télévision mais prophète sur place à Outi tala ba bundi ba beti bambata pour gloire à kate caméra na bisayo ba tondi na moni jipo à la police ba policier na ba pesa ramutu prophétie na miso batu Martin, propos Pomba lobi tozara même batu. Ba pesi yo prophétie. Lukande kona yo bengaye. Yo so pese prophétie devant batu ebele yebisa. Oyo pese lo yo nzamba l'action ko kufa. Tigali leader Pomba. Misa batu. Fallait ga ekende bongo. Même yo so ba yebiso bongo sepelate. Ngana sengi na prophète wana ezaki bien obenga obengi pena leader Pomba parce que leader Pomba za bato ba dona Monica Coca-Cola balingage mingi merci à Gérard Lebo nganda Monique mingi balobi Jimmy Bella ou na kacha Jobul to peso bambote prêtre mais yondo landi ngai po ba descend de jozo pesa mayango yo ya Jimmy Bella na lipasa bambongo na ya Gauthier mascotte puis tozala moko babi boutique etikali moko na monde mobimba et froid à mode chez Daddy Lukombo boutique à Bastar na kati ya Lyon Daddy Lukombo
toza besoin ta bilamba et bastar boutique à lit mutala tsaka ba patron ba grand prêtre mo pa mo konzi ba tutu même ba biso boutique ya se moko et fata mode on est là changer ce ko ba style mo na kati ya boutique biloko ye ya sika boutique to d'abord so continent nous kaka okuta na ye moko na la bière Dadi Lukombo rien à dire donc elle a dit maman social bambote belé la joie Amado Pichuna, on est là pour bien travailler. Martin Engi, pas question de distraction. Mishka Michondo, donc on appelle Mishka Michondo. Bonjour. Namoni dio, on a bien abarataraté quoi. Mais tout le monde peut présence là, tout le monde pomba uto silika kuna, on a prophète, un petit prophète. Siko to solananu. Kui. Est-ce que ce prophète a sali malam ou tomabe malgré tamsou prophétie za solo. Na miso abatu. Prophétie et rosa ya solo mais faut ba ndenge yo lobelango mais so pe bimi mabe yango esala bakata Jean Baptiste mutu pe à cause ya vérité pour vérité nyonso balobango na miso batute de singa qui peut-être professionnel à la moins en privé mais pour mbanda beti prophète sali mabe mosala nzambe il faut qu'on respecte Bible le ne touchez pas quoi? Ah mais ouais. Ah sambela ate. Yem ka sambela ate. Voilà église. Sambela. Église va chapeler. Ah yango ko lo bate. Voilà. Ça lui vraiment ma bille. Ouais, ça ma bille. Fallait pas. Ça souvenir notre kenango na pona Diana watiki bisolelo. Diane vraiment na tika na ba souvenir à ma casse pété parce que tous à la trotte. Tous à la trotte. Il y a déjà la famille ne peut pas être là. Un mot pour nous. On a bango nzamba consoler mitema na bango. Nzamba pesa kanzamba nda joaka. À cause ya bolamu ya réputation oto yoka bien Diana zala kinango. Nde sali bande bonyo so batonda. Biso tout roleka nyonso roleka. Toza beauté roleka. Atwana mbongo roleka. Atwana succès roleka. Atwana mituka kokufa. Mais liloba nzambe kotikala. C'est que lingela c'est que to sans nzambe. Et puis tout linga bato nzamba créer na se mabele. Tous à la simplicité toujours. Des jours to kende. Ba honorer biso pe quand même. Merci beaucoup oui mais Guy Londo tel la biso l'honorable ya maman Déborah. Voilà. Honorable azo qui peut bisoter. Émission vraiment mes respects excellence Guy Londo Mboyo mutu oya gouvernement na bozuinaye aye ko zo eba na mboka. Le seul et l'unique. Voilà motema ya maman Déborah Luando. Azo qui peut bisoter. Tant musu maman Déborah Luando Mboyo ko lande émission au maman. So ebisinga ta ke Joël. Les kata iskamoro bandeko oyo ba melata mai parce que balobela rappé Widal a makasi ba reconnaître rappé maman Déborah Luando Widal et longo na maman Déborah Luando na fondation maman soko tindeli bangata mai et comme maman jolie kouete sungaba omoni pompa autobeta kukunyungu elle chante moi de kimbanteke kukunyungu tindela ta bandeko mai na commission. Merci vraiment. Fondation éthique jolie lunga le boss à hôtel yo na kata changu na changu bon est-ce qu'on a travaillé dans la fondation Widal. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment Elenga Congo TV toza ensemble vraiment awa donc batu bazé belé ba chaîne ezé belé mais biso tozo bangi sakaka. Martin surtout pas question de distraction, il faut travailler. Nous ici on travaille. Non, pas question de distraction. Musala ndele kamaloba ne belé. Nabi musala ele kamaloba na ebelé. Yoza dan double vitesse non? Yoza ranan. Mesdames et messieurs, on est arrivé presque à la fin. C'était Mathieu Bonché face à Martin Engi, double vitesse à fusée. Elenga Congo toujours. Ici on travaille. Merci beaucoup à notre maman Ada du ciel. Motema Jean-Marie Lukoulas. Voilà, tous les images. Merci beaucoup. Tous les images. Elenga Congo TV, gloire de Kessé, tous ensemble, tous Wandenge, Batomboliko et Zali Kokene. Merci vraiment, Martin Engi, double vitesse à fusée. Merci Nakarisha. Sadi qui l'a fait la neige, moi si qui toko, merci Pena Mishka Michondo, Karine a pesé au mote place aux Ali, merci na Junior Lange, le jeune patron. Mishka Michondo. Comme au web ça comme moi la toko. Mishka Michondo. Moi na bato la plus belle fille de sa génération. Avec la kin. Alors non, merci.